Fatou, pourquoi? Pona nini? Ezala kanini ya mwasi. Bon moni ya mwasi. Na oto mettre bien le solo mon dernièrement awa. Nde kama na nga akomi liboma. Bino bato bo jijenga na ba commentaire. Omoni fi abeli sinde okama na liboma. Ye, Fatou. Nde to lo baboy. Ba ya. Lobi na butu. Ba oto sala accident. Na mwana mobali ya batu, mobali kitoko. Ya mwaso luka nini? O luka nini ya osisi vya mwana mninga na yo. Pourquoi? Ya mwaso luka nini? Mwaso pendeni te. Ya mwaso luka nini? Kama na maza liboma la ndaku. Ndenga bete bino disolo ya na nga ba ndeko na nga na TikTok. Mwaso bomono Fatou, trop c'est trop. Trop c'est trop. Jeune garçon batu ya kitoko. Bino pe ba jeune garçon. Botika na kolanda basi pona mbongo. Botika kolanda ba fi pona mbongo. Tande ko ke perti. Famille nzambe. Famille mwa mobali ya batu. Ata bino moko ba yaya. Fatou komo ko lia mona batu mukie boy. Fatou ona kindoki yaya. Na otila bino photo ya garçon na. Na okimote ma passe boza na tila bino photo ni. Nzambe mobali nzambe. Mwana nga kitoko boy mama nzambe. Fatou problème nini ya bota mwa mobala ki perti. Kileza matata mingi kileza mabe. Mwa mobala kitoko boy yaya. Ibote mapasi nzambe na kokite. Famille mwa mbalo botika Fatou te. Fata bimo bimba ba yaya fata bimo bimba. Na otela bino video fata bimo bimba. Mwa mbala batakufi sur place. Moi mobala batakufi sur place fata bimo bimba. Olika munini zambe. Toluka nini biso ba fito toluka nini kobonga kaka. Ota mwa mbali kitoko zambe. Na okinzo malili na kokite na bite. Batu no sofo bazala kuali kamo. Fatou obelisi kama na biso liboma Fatou. Obelisi kama na biso liboma. Lelo ki oboma jeune garçon batu ya eza nini oluka nini. Mukili ya mabepa na boza natila bino video. Natila bino video. Kwende mona mutani wa mama muninga. Kama mama muninga. Pourquoi boza mutema mabepa yaya? Pourquoi mwana muninga pona nini? Pata luka nita pata bimo bimba tala Fatou ndoki. Tala abimo bimba nzambe. Tala yeo na basuki na ba rasta na tie. Pourquoi boza mutema mabepa Fatou kwa nini? Comme ça